ngai tamba. Tamba bi fona sukola bi. Okota mayo. Usukuri peso bu sirisi bu meri matière bu ka décision suka. Nako banana odiza. Kutana sukolo na longolo bu tutu. Tango ko bima sire nyakosa. Oh kita paka. Oh. Tapa kate mwa makia kanya. Moke mingite. Pepe makambo ya pam. Kwa kusa ngo dae. Batu makubele makila. Makila yango. Oh le véritable makila. Les sande yango. Yo bisakota kan. Omoto bosu mama. Dali, na boka isa somoji. Daliza! Ah! Eh! Sanuki isa. Na boka milimo iko tema ngai mama na boka njube. Tampaka Ang nakuimba mo anjing buwan ko bine. Tapaka oyo. Tapaka oyo. Tapaka oyo. Tapaka oyo. Tapaka oyo. Tapaka oyo. Pakanya kamu ama bina ya. Nanguma ya. Macere ya nyasi bawa macere bako fanda wala ojo na baki ojo motora isikan apa ka macere macere sudah bimi kasu macere bimi apa ka bisa motor ko berani. Parinde sirene! Tampako. Ulibasa sena kopesa. Ya mwana mwashuana mama. Boku kabata. Tampako. Mwana suzana telongia sase. Tampako urema. Tampako. Tampako. Ay, tampaka. Ang mupaya solo. Ay, mama terema. Terema, Lisa terema. Pulina terema. Tampaka o. Tampaka o. Tampaka na kababi nila. Tampaka o. Labi na ma'am. Tampaka o.
tampaka lobi boye abokokende wana bomona ye na nzela lotala ye te na wese bilongi ekutana te bisika nyonso na ndako na bare bisika nyonso bilongi na mwana mwasi wana etutana te boki ngai tampaka o mona bango nyonso tata mwasi na bino nyota shushuna bongo tanti nyota moko to bayina tonto Michel. Michel atikali na bana ye atikali na bana ya zozo kutu moto ayai na bana zwa bapart na bango nyonso basangana nasiki bazola na bolefu bango nyonso basangana papa bolefu basala facture moko ya ngamu na bango balekisa te zala na maloba ya pete na famille na nga mpe leka nano epa noko na bino nani nerombungu mama yo moko okipa tonton nerombungu oki kuna osemaka mino yo moko nakipa tanti nyota nakipa mazozo nakipa tonton chik bazola siko apres wana naki susu pa nakipa tonton nerombungu esimba te yo keka yo moko kuna nakina soyena ngo natiki na nesi bango yoyebisa bango basala facture ozeli yango mais nokende mpe na magazine belisima pa José Mwamba bon bilamba oyo kolata ya mariage yatekaka yango José Mwamba asaka magazine ke bakoti mpe mariage ya biso na magazine banini bakaye wana bosalaka se badossier banini wana babenga balivre badocument azaka na imprimerie bon balivre baimprime yango na nanini omemi ata saki te eloko te kende kasi robo na libala bakolinga yango te robo na libala bakolinga yango yaka bakisa kola mama nabakisa kola ndeni yaya omonaka na nsima bakomi yo nini bakomi yo oke biloko ebimilaka na boma soki omoni kaka oke seke ebimaki na boma Voilà, Imani yango apesa ngai. Oyo. Oza clay 2 apesa nga clay 2. Ya fonde te pesa nga ya pâte clay 1. Voilà yango. Oh là là. Bana ngai. Ta fantaisie. D'accord, comme ça, on va aller la poudre. On a besoin de qu'il nous combien naturel, il y a plus. Vous avez bien là, mais il y a plus. Ah bon? Ah ouais? La soupe, ok. Et ça vient pour les gens de ma casse. Oui, oui. Ok, merci. Ah, ok. Waouh. Miel pur, Mona Lisa. Voilà, on jolissait le mieux, le color. Ma belle, on va aller dans la poudre. Oh, peut-être pur, il y a bien le Mona Lisa. Voilà, maman, on a besoin de récupérer. On jolissait le mieux. On va le faire pour manger, on va tamper comme ça, on va on récupère la fille dans l'ail. Moi, je suis venu travailler pas pour autre chose. Hein? Oh, Luchi. Et combien on vend d'abord? Beaucoup sur la kiti, ça, on vend de l'eau dans le kiti. Mais bon, il était quand même. Et ça, il faut expliquer non. Luchi. Non, il était quand même. Hein?
mobali ya Nicole azali na raison obengana non grande sœur boye sikoyo elakisi nini boye nde bovandi boye ata yo moko non attention non bien sûr mais bovandaka boye te komi makambo mosusu nga naza ileki na oyo ya makila ça se comprend na oyo navandi wana to navandi awa eloko moko te mais boye pense nini eza ça se voit clair bovandi boye bosolani boye azopesa ngai rapport ya marele bon rapport yango fa pesa elongo kaka ovanda boye vetemana wana temananu ve toana kini te toana mikili telemana vas-y viens nanga wana ke nango wana qui vient bapeso bagalon atelemana wana tikana nkwa tikananu boye te ko debout yo potelemi fanda tosolola boye te ti batiaki ongande pa ni yango non grande sœur comment permettre ba bêtise à boye bêtise ni yo mo après lobi après ni on après lobi ezani afate lio na likolo boye te daya kutu pe vie yebela par ayebela akende donc yo ce qu'on te offre sa commandement akende sinon j'appelle police la police comment na ngana yo nde mutu eza na boîte aux lettres tala ba misusu non fada na abenga police benga police j'en ai assez na boy moi sikoni okomina bolingo na ndenge na kozonde na kozwaye tala bosa baje bosa ta vie eloko ni yo mabe c'est bon fana na onye eloko ni mabe yo komona biso tozali awa donc pour te changer on va fandi ale boko kita zolo ka pesa rapport afanye kasi lobi a ofande ona mpende lobi ofande ona tu komona na faible tala bo l'excellent ba ngoma makamtili mwana azosula ngai pardon visa na ngetika les jours pardon ozala visa no bangali nango wana visa yebela ozala visa ayebela nini usolingi te na bengi ba masa ngai duce ona na police na ba masa duce ozwa mabe ozwa mabe prochainement okoswanga mabe ngana yo na yebi okoswanga mabe arrête zwa na zo ça suffit non fanda na okokende wana fanda wana ngala etanke ngala okotika olana balabala te dégage nakoyi kotika dégage akende wana mais soit bengi yo ba akobengela oyo kokanga te tolala ene mbetu moko badeze na mbetu akenda yo okomprendre nini oyo otambola mabe so batio libanda kuna mpona bacomportement oyo bandeli yango awa boni boye ozoinvente makambo place makambo eza te makambo eza te ni ayo ofande oza baide ya mabe bosola nini wana molai wana ngozozobanga ye omoi bato azonabenga wana d'abord faut me respecter faut pesa nga respect yoki c'est bon Hugo viens mon gars viens ah ouais qu'est-ce que tu vois ye mon gars na yo c'est plaideur qui vient c'est il veut quoi toi malade ou quoi s'il vous plaît je pars. C'est un plaidard celui-là. C'est un plaidard. Je pars. Ah, pas non, toi. Allez, tout est. Je vois camarade, nous allons ok, bon, peut-être on va plus demander. On va danser. Je m'élève. Mais toi, non. Pardon. Je t'ai permis, on va danser. Non. Attends. Il connaît pas celui-là. Pardon. Je compte jusqu'à 3. Sors.
bana biso tokopesa oyo eloko ya mabe te oyo aza mwana oyo biso mo tomoni na kati ya eglize awa aza mwana moko ya botosi mpenza aza mwana moko masoko oyebisi ye likambo mbala moko mpe asali yango eloko biso toyeli yo awa mpo tosi tosololaki na yango sila ndenge aza wana aza mwasi moko lelo soki yo me obali ye otie na ndako na yo ministere no ekei liboso ozoka paa paster yango wana omoni toye na ye awa mpo toya tosolola tovandisa lisolo yango bien mpo ozwa mwasi oyo akobongisela yo faye mwasi oyo akoki okomisa mosika na mabondeli aza mwana mwasi moko abangaka nzambe mwana mwasi moko ya botosi mpe asambelaka mingi yango wana tozwaki desizio toya kosolola na yo parceke biso nde toza boye tokopesa eloko kopona te papa paster. Papa paster tozwi ye kaka boye te mpo toyebi misala ya nzambe eza kati na ye aza makasi na losambo misala nyonso ya eglize eza kaka ye badon ya eglize amipesi kaka ye aza na eloko atiki na kati ya eglize te soki omoni biso bamama totelemi topesi yo mbuma malamu na ndenge tozomona ministere ndenge ezokende ifo oza kaka na molongani pembeni mpo asungo na mabondeli papa paster. Non, je suis venu uniquement. Je suis venu uniquement pour nous faire le bidon Malili, qui peut faire maman autant. Waouh. C'est bon, c'est bon ça. Arrivage hier. Oh, tout, hein? Tout, pas il y de a 6 ans. 5 ans. Mais il faut que nous ayons step by step. Donc, canot cac. Ça va. Pourquoi vous avez mis ça tout? Non, moi je veux faire. Il y a ça là-bas, Nanga. Pas dans le moment, ma cadeau quoi. Papa, lui, les garçons, peut battre l'eau. Arrivage à Ok, bon maman Néné Makima. Azal bien. Vraiment, tu la salues de ma part. Yem ça y est. Ngai, son aza a on a kim. Biloko bana bandi ngai. Soki step by step te nulle part ailleurs. Na son baraté. Bon, j'ai dû. Les inventaires te na c'est pour l'initiative na yi. Je suis venu ici. Ah, qualité, papa. Bino, vous êtes là pour soutenir nous. Ok. Papa Loulé, tu peux dire la coste, la chemise. La coste est kitoko. Ah ouais, pour la couleur, step by step, vraiment, nulle part ailleurs. La short est kitoko, la chemise est kitoko. Aïe, nous avons besoin de la coste brouillée, puis c'est pas normal. Baza, Moutungi, citron. Ma basket au libre, ouais. Ma basket, on va balancer. Tiens ça, un truc comme ça. Maman, tout ça, a pour la banne. Ça, pour la banne. On est balade ça, Bino qui est l'eau. Oui. Ah, on a évité. Là, ça, l'embarras de soie. On est à ma fille, hein. On a une petite soeur. Mais tu diras à maman Néné, dans la zone d'initiative, il faut désormais vous faire la carte. Vos cartes là, les clients ont besoin de mini. Mais quand même, la fin de l'année, il faut offrir aux clients des cadeaux. Ça va, non, déjà, papa Loulé. Ah, vous pouvez ça en aide. Oh, tu peux ça en aide. Ça va? On s'en les lots. En bas, les lingots. Fais-moi ça. Ça le calcul. Oui. Mais, maman, on est pas seul, bon rapport. Voilà, c'est la bisoban. Vraiment.
Où ça, non? Hein? Mais toi, tu te prends pour qui? Ah bon? Femme légitime, avant de se comporter, nous se comporter. Je te dis, trop, c'est trop. Mais c'est quoi ça? Vous connaissez la carte? Ne pas été le lot, papa va nada. Ceux qui m'appellent ça en sorcellerie, pas chez moi. Zoka, vous avez fumé la porte, toi. Marie-Hélène, mais j'ai un rendez-vous, mais tu comprends pas maman regarder. Eh, yo ne pas malade. Sala, umoko ndemu komsuna sana kanda. Yo zo landa landa ngasi motuninga, yo mabanga na bambaida bando bamba ndeyo. Yo kasanga na za mutema te. So azaki ba osala mo na osepe nango. Na mwana kanda obeta maboko. So mwana zo sali kamyo zo beta maboko. Zo ngasi ko tanga mwana o. Mama siko ngapela ngatu solo na. Oh, ala moi, na to yo kombati. J'aime ça to solo net. Umoni ka mama moi conseil. Na lingana le bango mais pour umoni papa nenga yaka umona ta fesse zulungu la yete umona chaussette mbala moka kataki donc jour ndé leki mingi ya umoni makambo mingi zo marché te wana vraiment faut mais ça que maman na vie na zo marché te na lubité qui zo marché te mais quand même mbali moi tendresse moi kei yo li ba tendresse comme ya ça mbali ngai eh papa posa le courage au lobala ngapo bomo na ngaka lokwa zo ba mutali boma et tout ça nga passe maman passe ki bo papa ndé omoni passe na eleki ya ngate batem sana. Merci, maman. nakoyamba nimero na bino te pati bino moto boa desi te nga mna desi oui naza desi bokutinga na balando inutile yo te moto kosalanga boye te fabrice ndenge okoleli oza moto ya liboso osalanga likambo otima beaucoup desi obiki naola naolela naola naolela moto mosu fabrice yasalanga yo te yasalanga yo te yambala liboso abomi biso no bane bakosilika ngai fabrice yaka
bopesi ngana na bafausse information. Fausse information? motindanga nakende komenace soi-disant nani aza nani aza likangu ya kabier. Kikabasaka ya babasaka. Alléluia. Kumama Nzambe ya bilemoyo kumama Adonai. Nzambe nalalela netoko ye basusu na mbeto. Nzambe nalalela na bashe basusu na luxe. Nzambe nabetelaka tolo ye nzamba 2 fois te. Nzambe nakotela bajeune ye 1 fois avec action. Kolo bakufi basekwa oyawe. Kolo songisa elikia na baye babungisa yango yaya. Kitisa nkembo na yo kati na lingomba. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Parce que l'Église est en train de traverser un temps de désert. Il faut être fort, ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, nous vaincrons. Amen. Nabengi bino particulièrement Pambaté, c'est parce que même bino bozo mon anaté. Mais moi je suis un homme de Dieu, je ne peux pas kokuboma maram na motema. Absence na bino epesinga une impression autre par rapport à onaïbeli bino nango. Na boy ko miomire, na boy ko lobana bato, je voulais vous le dire en face. Saviez-vous que Sila avait un tel comportement? Yango wana boyaki na ye pa na ngai tant qu'un homme de Dieu avec Makansika ko changer peut-être. Aza petit frère propre ya Gabriel. Ah, t'as le biseau. Oui, yo ben non, t'as le biseau TV. Imagine dans la zifre. Bon, écoutez, peut-être écoutez, dans sa crise, dans la tension. Zifre, vous n'avez pas eu. Tu donnes mon crise, ne vous avez pensé peut-être que Kovan Nassi la permet dans la cause de délivrance. C'est pourquoi Boyakine. Vous avez-il payé quelque chose? Est-ce qu'elle vous a payé quelque chose? Est-ce que Mawande Salakibino, peut-être c'était la compassion? Nous avons besoin d'aller la réalité. Comment Bokukaki Kotika une telle femme? Papa, to sepeli ndenge obengisi biso. Mwana biso Sila. Ezaleli wana eyekobima. Toyebaki yango te. Lokola biso basage ya église tomemaki ye epai na yo na biso moko aboya biso. Abi lokola tozwaki ye tomemaki ye tokozwa basi mosusu. Tokomi ba ennemi ya liboso ya mwana wana Sila. Obi loko wana ezosala nga mpasi papa na nga premièrement na osengo pardon. Peut-être au monde qui était biso, tous avez payé dans ma camboana Sila, tu as qui caractère à Sila, mais tu as Sila caractère na été. Même les alangans de Nazawa, Sila ça finanga, même à giflanga même bata. Alors bien que non, dès que biso to yaki na e pa na yo, tout complète bandoyer les sous-bas, to bandoyer les sous-bas si mususu. Ni vers le bali. Vers le bali. Tu n'as plus d'esprit. Papa na yo. Akufi. Nana futa mbongo de la télévision. Ve wana masolo ma mususu wana ida na tano. Bolingi mbongo te. Ngana snap. Ngana perdant. Loka bolingi mbongo petit OK. La police est en. OK. C'est bon, n'a pas le boss à l'état. Non, ma police. Non, papa, on fait ça avec vous. Non, pas OK à la police. N'a pas mbongo le boss à la police. Oh. Ve.
papa eloko wana esala yenga mpasi papa na ngai nayebi ke oza moto ya mabondeli oya papa oyo osalaka ministere no ndenge etikali boye meme biso toyokaki yango na sango esalaki biso mpasi mpenza nzambe oyo osambelaka aza nzambe juste sila akokufa mabe mpo sila nde aye kotia double na kati ya ministere no papa na ngai toyebai caractere na ye te limbisa biso papa na ngai limbisa biso toza kaka bana na yo koyokisa biso soki te papa na ngai oyo biso kozoyimayima na kati ya motema na yo biso mpena tokozala na libaku mabe papa na ngai nalobi boye ces paroles qui se trouvent devant moi je ne la considère pas comme un livre terre à terre, non. Je connais la valeur de l'homme que je sers. Je sais de quoi il est capable. Pour toi, c'est comprendre, ah, je laisse pas d'aller. Famille sauter, mais la police, on a perdu. On a perdu. Ah, bande de fainéants. Vous savez, ça dit, beaucoup ça n'a pas que tu es bien. Vous sommes bon, mais bien, beaucoup me mettez. Vous savez, on a beaucoup de ça, vous faites des bosses inutilement. C'est là, moi, on a pas de bolingo. Ah, on va se laisser la mort, on va bêtise venir. Alors, Moussé, mon qu'on a mangé fang pas, hein? On a fait un DJ fang. Non, non, c'est là. C'est là. C'est là. Eh, mais ne pas me l'envoyer, mais tout cas, il va l'en papa. Embuscade, embuscade. On a fait ma grenade, ma cuillère, ma canon et puis comme ça. T'es, où est le monde? Où est le monde? Où est le monde? Bande ingrat. On n'a pas perdu. Tala, on a la cola. Bino, bon, on a comme ta mukolo. On a la cola ka. Despé. Écoute, on m'a dit que salinga. Faut écouter un non set. C'est lui un peu non. Quand chat, boye aussi un bon la quand chat. Bon, on a un patron voyou. Fallait boyat. Je fang pena ba ina ba grenade kana kati. Bande ingrat. Pas de quoi dire boye. Vous ne faites rien, vous êtes là comme vous révéler. Je sais de quoi il est capable. Nakobete la beno lycée c'est moko. Un jour, batumi bali bava na catégorie bazo sambe la pasteur moko ate na papa. Bazo sambe la pasteur na moni sataye. Sataye bisi pasteur wana ke. Mutu na moko za na catégorie ça. Wana za na Bible te. Mutu na moko aza na église. Pasteur bi jamais ba tous bana na église bazo sambe la baza mbale. Pasteur le Satan alobi na bango mi bale mutu na ngaza. Tembe na pasteur Satan alobi tokei na prouver yo. Baye bakoti. Bakoti bato mbale bazo sambe. Satan ebisi pasteur zela na prouver que mutu na ngaza. Oaza ko sambe na ngongo ase batuni. Mama. Oza papa ozo ndima ke Nzambe akokolekisa nzoko na lidusu atongo. Oaza sambe na ngongo ase le oui. Nandimi ki Nzambe aza capable olekisa nzoko na lidusu atongo. Oaza sambe na makasi bakati e prière papa. Ozo ndima ke Nzambe aza capable olekisa nzoko na lidusu atongo. Jamais ko olekisa te za impossible nzoko na lidusu atongo oleka ndeni. À la discussion Satan ebisi pasteur. On dit que n'est pas tout mais bon, il va dire que ça, vous semblez avoir une carte église. C'est-à-dire, il n'y a pas de rose sans épines. Rose, ça fleur. Et qui te connaît dans la salle en Zambé, si l'Éternel avait permis qu'ils aient épines à la pembe, Dieu savait le pourquoi. Bolembate. L'Éternel Dieu, notre Père, c'est un restaurateur.
C'est fantastique. Il ne faut pas plus se déranger au Kenya ville. Oui, mais je t'avais parlé pendant que je jouais à Ban. Il y a qu'un supermarché à Mona Lisa. Là, tu vois vers Kabinda. À diagonale de la terrain municipal à Olsen ou à Baotum. Mon cher, il y a qu'un supermarché Mona Lisa. Bajoua Ban et Kotukuna impeccable. Même je suis en train de chercher quelques jouets pour nous mettre la Raïsa na Roger. Mais non, tout. Bah synthé, bah poupée. Là, il y en a tout mon frère. Il y a quand même encore découvrir. Tu vois, certains femmes dans la ville dit. Hein? Oh! On voit un ordinateur pour les enfants. C'est ordinateur éducatif. Non, il y en a. Oh. Mais le Babylone, nous allons découvrir. Mon frère. Nazuli Moko. Non, viens. La supermarché Mona Lisa. Quand la cabine, sur la cabine, viens mon frère. Mais je te rappelle, dès que je termine, là, pour la Babylone. Non, nos enfants vont se retrouver. Yaka, papa. Mais c'est impeccable. Mais je suis là, dès que j'achète des histoires pour vous, la même banque dans l'année. Hein? Ok. Yaka qu'on découvre le supermarché Mona Lisa. Alors, on a mis des jouets, Babylone, belé, la dimanche. Viens mon frère. Ok, c'est bon. Allez, je te rappelle à tout à l'heure. Faut-il aller yebo ayaki na kisasa on a mariage na mimi yao tu na butu to komia leo to koti to bandolia tela ka no grevili yebaliaka ntaba poso atili ntaba poso boy bazaki na mutuni mo pembeni wa ya sengi ngule bimi no li batuni dadi toza ngabino toza kana komina kasabu il fallait 75 Namboka Sika en face il y a église catholique Christ le roi et c'est place à rebongate obige ongle yo bazoli ya binono obige miyo yebimaki no kachebo po miyo et comment faut-on benga na ndo awana zaker na bion de ndenga mi manga suwapi to nga zaker na bon na yana to na ye comme ils ont qui m'a cholestérol qui m'a bloqué bah il y a congélateur ton na monica bloqué ya purement congolaise habité on est séparés moi tenais dans détail bena beloka mboka ya mboka chérie comme colonna greve vous dit liebo ndoko nanga na beti la katol aliaki ni msuri aleni limbondo limbondo oui ngapa mekali voilà moi ay bolamba ya bolamba comme il m'a reçu un restaurant, il m'a trop de temps. Il y a pas au Kaboul d'invitation. Oui. Mais l'invitation, qui faut. Oui, il y a une invitation. Tu m'as tout le mois signé. Ngapsi, aux autres temps, on est consulté. Il y a Bobala Nikanga. Donc, on a expliqué ma kambaba. C'est une amie. Azafi Moro, tu es bonne, pendant qu'on a la classe. Il y a une petite de sourire à texto, là, comme là. Ba message alikuta baninga pour ne pas qui na ningi sur le bala tena boyi moi ba message zo ta parti par là mais bon on bomba pour ani le soir chérie mais non fait ba bomba moi sina yo tindi ba problème na ngana yo odi ba texto no ki relation ba batunyoso tala ka chérie ça nga passe nazaki mupaya nazaki mutu oya quand même fallait ne ba pe ba vérité obi tango kala avo bala moi si faut tout na tout autour pembeni otuna no tuti kisasa beba papa oyo tumena mutu mo alingana ne batute alingana mutu wana te alobi nyonso ya mabe na bito ke paite to ke paite zongi pai balize to bakomela ba texto ba mère amina nga mite baba wana ebaki na ebaite
Na Congo mai atoboki libanga te mai ninga na pamba na. Viens ma voix, viens la mnene, viens ma voix nga. Viens ma voix viens wana. Ya to changa yaka. Masa mobulu mo. Kasi mo sa mobulu ni mo sikitogoti. Viens wana zamali. Omoni po muto ba ke mo sa mobulu. C'est-à-dire peut-être ba ya ba luka ba kokate. Siko moni ya ba sa campagne malamu. Pas na comprenez que viens wana zapela ma voix nga solo. Mukolo bakanga ki ya vile mo na 14 ans. Ndia mavwange za nana mama na ngai Alexandra Nzela Losambo bakosana te parce que surtout koti ba retraite okenda venir sur une semaine ma été le côté jeune à sec pour yo pesa bana o pesa bana invitation bon non pesa ka ba non pesa ba kamana na ngana on dirait bo peka na soutien na lwalo Lomana voilà mon ami de tous les temps de tous les jours ngalingi lwalo trésor wazala biscuit mbala trésor pour tout. T'es pour te balayer bien si sauter. Ah, pour toi bien si sauter. Tout ça ça m'a. Tout bien arrêté. Ah, on a la religion tout au Kenya na Katanga ndia oza kuna. J'en avais un. Pour toi balayer na gaga. Bien si sauter hein. Ah, pour tout. Ah bien à salle Maria, ça tout bien arrêté là que c'est que et Alexis son terme avec. T'es casque c'est kanda roya. Ah, faut de suite. Kasi oza. Il n'est pas assisté la. Ouais, trésor bonnet. Non, ça va, du de ça, calquer la moitié de là pour le mariage, mais il y a eu un petit peu de terre. Aux gens qui ont Nazolia, Nazolia, la restaurant, moi, Kitoko, Zaker, il y a Kitoko Makasi, mon frère, Kitoko Makasi. Non, Kunate, na ville, na Kasavubu. Oyebi, commune à Kasavubu. Bon, na commune à Kasavubu, wana. Comme na Kasavu au côté la gauche. Il y a un ngambo ya église Christ Roi. Donc na croisement sosa sport au côté au baneto ya Shaba au moins la direction moka mukeza wana. Voilà. Quand pas donné ko la zakera ngwana te. Ça au na Christ Roi au côté na gauche. Ah côté na gauche. Aye tout d'après côté gauche ndé. Pécha ngam dans le bas. Alors ça ngate non le c'était. Ah non le c'était. C'est quoi? Il y a un tourni au casse. Et on se pose à l'occasion, c'est autour de la sénégalaise. On avait appelé le récit dans le téléphone. Quoi? Vous dites ça va sembler beaucoup. 20 appels le récit dans le téléphone. Le téléphone, on va appeler les babassi. Na finga qui va mourir sur na butu. Oh. Donc, quand on a lali, de yum ça, on va fouiller le téléphone. Na fouiller quand on a un copo zambal. Tout ça tombe, on a joué comme ça. Moi, je suis ça. Je vais tout comme ma base, je vais tout temps, je vais mon bima. Pour ça, on va blague. Non, non, ça blague. Nous avons le nom, non, ça blague. Non, ça blague. Le téléphone, nous avons Karim Seya. Linda Bibiche, Aminata la Sénégalaise. Linda Bilaou, Bamon sorti na finga qui Bamon sorti na butu. Le autre temps, on a tout comme on va côté, le long en temps, on a journée mon bima. Oh,
je vais aller travailler quand même. Ok, le lot n'a pas ça na bino. Ba téléphone na maison. Na téléphone. Marilène, j'ai une réunion avec des investisseurs qui sont venus de l'étranger. Mais Marilène, je suis un responsable. Baza pasi na ngai te, baza bato ba yaka ba ko pesa ba marché na musala. Baza pasi na ngai te. Wana la na finga bango ba o mususu ba komo finga ngai. Na finga ki bango. Na ebiso ka ndingwa. Le lozo ba téléphone. Le lota mona mutuka batala oso yoza mo. Na pesa ti. Na pesa ti. Na pesa ti. Le lokutu boma na ndimi e bemela ngela famille na ba yo zonga cadavre. Mais aujourd'hui, il a signé contrat à mon nez. Ah, contrat, on est là, Yokabo. Non, quand tu as posé un bon manga, avant, il y a un bon manga, on a mis bon manga. Il y a un bon manga. On a un bon aussi, malheureux. Oh, si, mais ça va contact. Non, on peut s'attendre. On peut s'attendre. Ah, ils ont là, t'en as, ils sont le temps, c'est là, moi. Le temps, on va là, c'est là, moi. Comment la garde de robe là? Non, on peut s'attendre, là, on a ta cabo. Donc, on a la garde de robe. La candigne, on va nous la prendre à la veste. N'avez pas ça à fond. Hein? N'avez pas ça à fond. Non, mais pas ça à fond. Non, pas ça péter. Non, pas ça péter. Je ne comprends pas, j'arrive pas à te comprendre. Tu as payé là, ça va pas ça va jeter. Moi, je ne peux pas perdre mon boulot à cause de toi. Hein? Moi, je ne peux pas perdre mon boulot à cause de toi. Mais c'est quoi en juste? C'est quoi en juste? Hein? Tu as fait ça, ça va faire. Aujourd'hui, arrête de commis. Papa, qu'est-ce qui se passe au gars, sa mère? Demande le besoin de qui? Maman, hein? Maman, elle a les clés du boulot. Est-ce que vous causez ça à la côté? Non, mais il faut. Maman, papa, c'est quoi au juste? Est-ce qu'il faut assister toujours à des disputes comme ça? Marilène. Non, je rentre. Rentre dans ta chambre. Non, papa, je ne peux pas rentrer. Cause pas la chambre. Au moins, papa, non, sonne de ça. Expliquez-moi la vérité. Expliquez-moi comment vous ça. Quelle vérité? Papa, s'il te plaît, papa. Non, pas jusqu'à ce point. Moi, je pars. Tu vois comment je pars au boulot? Tu vois comment je pars au boulot? Parce que j'ai un rendez-vous très important. Elle a tout confisqué. Maman? Papa, moi j'appelle. Maman? Arnaud, où sont tes babouches? Papa, moi, je suis moniteur. Je te demande ça, on a dansé. On a moniteur national. Arnaud, papa, Arnaud. Loué qui ne gagnera dans l'île Moussala. Bobimisi ma photo, ma camonios, Nzoka Lukuta, surtout, Yonga la Bimisala Mbore Bele, Nzoka, Ndeko ya Gabriel.
na meti o Gabriel eza na poto le wayi ko seklanga ça qui vient boye masolo le bana biso to biango ta Fabrice kona sala bazete conseil Youssou na kota ko Youssou rati ve makamana lo bato biango te bino pesa biso cop to sali cop le biso biso merci biso to ba chef à quartier Fabrice do sala auto romona ave biso to sala auto romona to moni ke sera zo kota aoka ba bulungu wa mapa blanc blanc to sali auto to sala o sala auto abenge wewe wa mema mibali ba kota na to zo mona auto formation mais c'est écoute au moins pourquoi bino bosa ba na ngai ngata to botinga ngiki basé ko le gayo wana zuke ni Sénégalais pas Sénégal ni boy mwana oyo ngana bota Sevi Nongi Jibile Nongi zewana la grande Nongi Thérèse Manjanja on essaye Nongi pour baunye subana ya orgambana papa limbi sanga liboko nanga zwango kula amido olandi baje zwango liboko nanga kula amido biso ko to pesa te tozoke ne ngana bino parke mbongo na biso ko to pesa te mbongo Fabrice omoni liboko nanga la amido liboko nanga baje masolo mbongo pesa biso te benini oluka nini mama tsana mona kutalata bilambe ko leka tani biso te ya Mona Lisa na ngambo wana kacho ta mutu mama yaka siko mbangu mama majana mama kwa pepe bwe monana bo yaka Digo no hospital bano balingi bitumba. Nana bien, digo no hospital. Ya digo na matete no hospital. Bino balingi bitumba. Ata nini ka kola? Kola?
batoto eto mabele na kata musala. Nanazela. Nanazela. Madame, Nazela. Nazela. Bon, moi, l'homme de la salle. Nazela. On a besoin de ça. On a besoin. On a besoin de ça. Simba, papa. Simba. Simba, maï. Simba, moi, on est dans le pas d'aller, Simba, maï. On y a pas de maman. Papa. Babima, parce que le contrat de cinéma, mais c'est un lobby, chef. Tu as fait ça qui déjà, il est déjà rentré chez lui. Makolo makoleng kawiyan me makolo. Nini mama moni ni? Moni bango. Mama moni bango. Banani mama moni? Mama mata na shamba. Ndani uloto mata na shamba. Mama Mama moite. Umoni banani? Bango. Moite mama tika yao mengi mingi. Mata. Na moni bango baset na badi. Banani mama? Na usala bango. Banani mama? Mama moite. Mama, mata ni pardon, mama. Tellement mata ni kolo. Allô? Baguette, Babouchi, moi classe. Aussi. Bonjour. Oh, maman Nawala, boutique. Maman. Bonjour. En tout cas, félicitations. C'est pas possible.
Merci, merci. En tout cas, même Bissot, il faut vraiment venir dans Congo. C'est vrai, hein? Je me suis retrouvée. Oui, donc là, je sens un peu la différence. Ça rappelle boulevard, là, il y a des blocs qui tombent dans des Dolce Gabbana, Gucci, oui, on a tout. Mais toi, tu as eu au dernier. Non, il y a un Bunda. Il y a un monde de Bunda. Ah, maman, on a aussi musique. Ça, c'est transformé. Ça, c'est très joli aussi. Et ça, Dolce Gabbana. C'est pas une la chambre déjà là qui boit. Oui, ça, c'est pour des années parce que ça va. L'union sociale originale, on a fait. Oh là là, vraiment, félicitations encore, madame. Merci. Oui, pour ça, je vois le complexe, il y a aussi quand on voyage, même ici, à Tozolaka. Naya qui boit, je vous assure. Je me suis transformée ici, grâce à vous. Vraiment, félicitations, j'ai pas le temps, vraiment. Mais toi, tu sais là-bas, Elisabeth a franchi. Nasi, je peux passer. D'accord. Ici, c'est ma maison. Ok, merci. Maman, je me suis transformée, là où tu me suis. Merci. Vous la récupérez par ton père. Merci. Allez, bye bye. nalobi ntango batongaka église wana yo omonaka ngesika nalataka toge nanga mama paster papa ezala mbala no ya suka obenganga mpona mama paster omoninga nalati cole pastoral awa mpe natuni yo oza liboma na motuna yo bato nyonso bazoleka mpona opesi bango mbote tobenga bango mama paster de natuni yo depuis quand naza na problème na yo ezala mbala suka donc fo lata ngai identité yango tikala ngai libela na mama paster anini ma paster anini ministère na mino eza kuna église na mino eza kuna botikanga na sala vi na nga boitufanga kuna te bolatisanga maputa bolatisanga babubu boitufanga ibote na ngai beba oyo obenga ma paster eza mbala no suka mokolo nakomeka nakokangisa yo nakokangisa mokolo obenga ma paster eza mbala suka benganga sila ok soki okoki kobenganga sila to benganga ta madame bakombo eza ebele eza mbala suka donc yo ozotambola no na boulevard mpo olukaka bavia bayo te natindi batio na nsima na ngai okwa mama paster ka nde nalati kitoko babakabana na ngai naka eza ma paster na bino Je crois vraiment que tu es un grand garçon. J'ai compris tout ce que tu viens de me dire là. Je crois que si moi et ta mère, on ne s'attend pas du tout, c'est pas ma faute. Ta mère a une jalousie, je ne sais pas à quel degré. Tu sais que depuis longtemps, moi, je ne porte pas d'alliance. Je suis marié, mais je n'ai pas d'alliance. Demande à ta mère où est l'alliance de papa. Azo alliance nanga bois quand on a le boulot. Azo bois quand on a wissé à la supprime. Ngapi na yebisa que ti mukolo bimisa alliance on bois quand na kivi a wissé, bimisi ango na lati. Sinon je porterai pas d'alliance. Donc des fois ça fait pitié. Hein? Tout bas pour le meilleur et pour le pire. Légalement, elle est ma femme légitime, donc je ne peux rien dire, absolument rien du tout. Donc, peut-être yo moi mais moi. Papa, je suis d'abord très content. Mais tu vois, ce qui vient de se passer là, en fait, ce que tu viens de dire est déjà passé. Ce que moi j'aimerais qui est de l'harmonie entre vous. Vous êtes déjà de grandes personnes. Alors, comment est-ce que Ngai Nandaku, tout va continuer toujours dans la querelle, toujours dans la dispute? Vraiment, ça ne vous ressemble pas. Je ne sais pas, Binomo Pesamai, éducation, attaquer parents. La faute incombe à ta mère, mon fils. Papa, tu sais, moi, depuis que je me suis marié, je suis... S'il y a des hommes fidèles... Maman aussi n'est pas trop bête. Il y a aussi des cas hernios. Comme dans Yébissalo, dans le salon, dans le s'appelle maman, dans Yébissaye. Parce que ceux qui ont continué, franchement, je m'invite ce que... Dans le temps, je suis arrêté. Peut-être que nous n'étions pas camarades. Parce que nous n'avons pas comme nous en faire. On est tes parents, souffre que je te dise que, à part moi et Marie-Hélène, tu n'as pas d'autres parents biologiques, il n'y a que moi et elle. Alors,
Reste calme. Moi, je te promets. De mon côté, tu vas voir, je vais faire de mon mieux pour qu'il y ait plus de disputes dans cette maison. Comme tu as dit que tu vas aussi appeler ta mère, essayer un peu de parler, d'en parler avec ta mère aussi. Parle avec ta mère, comme ça, tu sauras de lui dire tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Okay. Tu comprends? Il ne faut pas seulement me condamner. Essaie aussi de faire ça, asseoir ta mère, tu lui parles. Et de toi-même, tu es un grand garçon, tu vas comprendre qui a raison, qui a tort entre moi et ta mère. Je suis désolé, mon frère. Ils avaient mis le petit écolo. Dès le départ, je te disais que moi, je n'avais pas causé un problème très très sérieux. Et voilà où en sommes. Et puis, tantôt il faut s'attendre à la justice. Non, ça c'est une sorcière. J'ai tenté même de supplier le boss, mais il a dit, je ne sais pas. Voilà la lettre. Et puis, on est mis sur la session des effets infractionnels, et comme même sur la justice. Il faut s'attendre à la justice, mon cher. Non, mais elle a dépassé des limites. Mais non, c'est pas ça, c'est quoi ça? Hein? Mais Siko, il y a cette puisqu'elle a eu ce qu'elle voulait.